Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Pourquoi basala nzé ba komi ba bombarder? Soka fani muke aye a bombarder. To akeye moko na nenga lukuta mobali. Akute ne mwasi na nenga lukuta. Baba ni pe ko bota bana na nenga lukuta. Bana ba komi ba français na nenga ya lukuta. Basomba zuba mbongo batindi awa batongi pe mapangu na nenga ya lukuta. Tala devoir. To banana ko bomana obana poto boteki bango na nenga ya lukuta. Na bomana nu mwasi po na balaki na nenga ya lukuta. Na banasiko ko buka ba flat hotel. Diminution ya la compassion. O ya zaliba na mboka kena na nenga lukuta. Oui. Ozui chance ya kotonga église a bien. Ozui chance ya kokoma na mbongo. Eza na ba famille bazo souffrir. Ya kolia pasi, ya komela pasi, yo ye ko bimisa liloba na facilité. Papa na ndimite mutako to sa liloba na po. À vrai dire, e bimi na ngope pa mosala nzambe te. Soki yo zo nga bimi pa mosala nzambe, wana lukuta na yo. Nga na yebi e bimi na ngoka kapaya, na zo ngoka so disant bo ke tu ne mutalobi yango. Soki na za contact, yo yebi combien de familles ça contact na maloba wana. Et puis na minute yo photo banda sikoyo ko sokola sikoyo. Même n'importe église la compassion ya France. Moko na moko afa banda ko kota, faut pas banda ko tourner question. Mon frère, ayo église, mukano yela, ezé lukuta, to ezé ya solo. Allez, baluka simanza sani zonga. Nzambe mutu alobi moto na nzambe. Nzambe mutu alobi te. Yo zo boya pasteur Marcelo. Landa Pasteur Marcelo na banda ko boya ye depuis kala. Nzambe na ngai. Tuna tabandimi na ye na banda ko boya papa na bino depuis kala. Pona ni. Na mboko eza na basala nzambe mibale ba pesa nga kana na ndimaka bango lisusu te. Eza Pasteur Marcelo na Roger Baka. Na bengyo na nzela ya bandundu na lao kinichikapu. Wana mutu kango ekufeli kote ni. Merci. Nakoko loba? Loba ko naza kutala wana za kutala telefone na ngai. OK. Zamba pambula yo. Ndengo bengi o considérer mosala na nzambe. Nzambe nenga kela mobali jamais akokozwa problème idale pamba bo idale neya eloko ya mobali e banda lisuko telemate limbisanga pona terme baboti bazolanda biso pona yambaka pe baka oyo. Mais naza na question moko na kotuna yo. Kotuna nga question? Oui. Soki kuzala malamu na yanola kuyanola po zali kusabitana. Merci beaucoup. Pourquoi na vie na yo obane ko sepela ko bimana ba famille mariée basio babali na mbongo yo zo bimana bango ezala ki di ya quoi? Ya liboso na za poka ya mibale bango baza kuluba ke ba mibale na bango banda ko sepelisa bango te ndanza kina mwa makuki epwe naza ke lenge nzoto za kusala. Ça va et si ndenge tikali wana tikali ka mwana popi et ko sala ka lisusu te papa. Na bengi bino na RDC kaka nazolanda maman émission na bino. Nazalaki vraiment intéressé za maman Ana Ekofo. Oui. Depuis la commune de Lingwala. Alors na sepeli vraiment na ndenge papa na biso na lukaki makasi papa na biso lite ya kanda. Très bien. Nazalaki vraiment na problème moko elingi na partage yango yango moniki na tangi na kombo na ngai. Est-ce que na kozwa papa parce que na on a azo ka très bien on dirait maman na ngai azo yo kayo yo lo ba problème na azo ka très bien azo landa yo. Merci maman kola pambola yo pour na confiance na zo landa yo. OK papa. Naza na problème moko ça fait 15 ans depuis na bala pour te kala ngai. Alors na umeli penza na zo razeni tsupe na zo vraiment dénudé lelo na mariage na nga et comme lokola si moko ya moi dicho na babel famille na nga
naza vraiment na problème. Tant lobi na nga nakenda komona pe pasteur na nga moko pour expliquer que c'est pas ça. Alors lui talandela nga vraiment na ba prière na makambo ebele. Mais jusque là résultat moko ya malamu na suis kaka te. Ça fait 15 ans oyo ngai naza na foyer na nga naza ndaka libala na nga naza pe na kimia te parce que naza na situation. Ok, maman Nangai. Nabandi, l'homme de Dieu, yoki, message à maman. Merci, maman. Ma sœur Nkola Pambola yo. Amen, papa. Naza mutu mokili, naza na nzoto na mai na makila, na kokate. Kasi na lisunya molimo santu, par rapport ya sujet oyo bengi, Nkolo atini nga na sunga yo. Eloko ezo condamner mabota na yo, ma sœur, ezali le passé na yo. Na lingo réfléchir makasi pona le passé na yo. Le passé ndezo condamner makasi. Na lingo sala boye. Omoni le passé na yo. Esengeli olobango na présent pokolo akangola yo. Tangu nano balate, tangu nano balakite la nanga bien na bokebi. On se permetaka kobima na ba serviteur de Dieu o babane ko kosa yo na bambongo na bango yo pe onimaki o sacrifier vie na yo po na bango na yebite soki na kosi ma sœur omoni niveau landa mase a ndeko nanga mwasi obengi kasubi lobela boye po na nini te zela na lobate esali yo pasi kasi fo zela na silisa luka chaîne moko ya télévision ya munene o etalamaka makasi kende kotanga kombo ya pasteur na yo oyo bobimaka na ye ayebani pe azawa na mboka oyo kende kotanga kombo na télévision po nzamba kangola yo po tango banaye kobima na ye atikela yo ba semence ya mabe nde yango e provoka ko bota na yo sala ninge Sandra Lina uti ko sala ninga uti ko dévoiler ba secret yo peut dévoiler kata téléphone ma sœur chez Bissou Télévision chaîne oyo ekokani na yo cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga comme sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermique obota ezali te rhumatisme nerf sciatique gouttes règles douloureuses glaucome vision floue mutu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Joyce Bolala tozali bongo na commune ya Ngaliema quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 référence carrière Kari Grèce le biko na bino et sengo na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bande Kobalandi, ezali plaisir. Ya koyeba ete boza ebele bokota la biso, bolela chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na bana Katakoko Mbujima Igemene. Merci na bana Kikwiti, merci na bana Lubumbashi, bo bengi biso ebele. Bo sepeli o wap na matérialité ya oyo, ya l'autre fois to solo na bino. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi. Merci à notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui sponsorise cette chaîne chez Bissou Télévision. Merci beaucoup à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Merci Mingi na Dinige Mosolo na Bosanité
Eli na musala kitoko bako sala du côté réalisation. Et un grand merci aussi à celui qu'on appelle Patrick Bologna Balabi yende à soutenir chaîne OEP de loin Nzambe ya pa molayo bande ko balandi lelo yo eza spécial émission bino ba ebolela ka bolinga ka koza ba appel en direct bino ba ebozana ba problème bino ba ebolukaka un serviteur de Dieu oyo ya sérieux concernant ba problème ozanango bande ko balandi c'est le moment bo tia ba crédit na bino bo recharger parce que na émission lelo tokoleka en direct bo kobenga po ete bo exposer ba problème ozanango. Merci beaucoup na ba OEP ba sala biso confiance. Merci pe mingi na ba OEP ba lingaka biso te Nzambe ya pambola bino na ba oyo ba ko bonisa biso butu moyi mais na esi bino boko simba te ekosimba te parce que biso to sala alliance na Nzambe parce que yende a sponsorisé ka biso télévision chaîne oyo kokani na yo. Bande ko balandi, je m'en vais présenter l'homme de Dieu, l'homme de fait oyo a ko ningisa banda ko mikolo babi yende top na top. Pasteur Lité Yakanda. Papa na pesi mbote. Mais na pesi mbote. Mbote Papa Chic. Mbote na balandi nyonso ya Chebiso télévision. Même il peut ba oyo bulingaka Chebiso te. Mais bozala mingi na confiance ya kolanda ata babiloko bazotia na kati. Oko comprendre que na sepelaka na Chebiso te. Mais biloko Chebiso azotia ezo sepelisa yo. Amen. C'est très capital. Na sepeli na elobeli na yo esalinga kitoko makasi. Merci. Eza na ba congolais belé ceux qui bazo sala émission yazo pesa kaka bato baza na Belgique mbote. Na pesi Belgique, Allemagne, Suède, Hollande. Mazo bossa na bandeko na biso baza na bandundu. Okay. Na makata kokombe uti koloba. Katakokombe. Katako limbisa papa. Papa, nalobi katakokombe. Na bossa na papa. Na katakokombe hein. Voilà. Likamte papa. Ndeko kateloko wana soki sonné. Non non non, ça va. Ba comprendre gain. Naza mutaberere. OK, merci. Na mbandaka parce que to sape na ba province na biso ebele o batu bazolanda biso. C'est tout à fait to pesa pe bango mbote et là c'est que biso to za on a kati ya capitale mais to zo quand même mwata ya ko kanisa bango et ça la ka bien makasi. Papa Chic mokuta ni sibatu eza bobele Nzambe. Amen. Nzambe ya makoki nyonso asepeli ngana yo tokutana. Papa Chic ko bosanaka eloko yo te ko reconnaître Nzambe. Pe balandi yo bazolanda biso, muto azo permettre yo landa biso eza Nzambe. Basi ya kitoko bakoti mabele. Mibali ya kitoko bakoti mabele. Mabele bangaka mutu te. Ah! Landa. Basangani Papitex. Na papa Wem, na Pepe Kale. Ba emi nzembu boyi. Bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya eko limwaka na mopepe. Bato akala bayemba na réflexion, na sagesse et puis na intelligence makasi. Papa Chic, munena nzoto ebatelaka te. Mukuse ebatelaka te. Okoko zala na bozwi ya se na moi oyo Papa Chic ebatelaka te. Na mona batu na famille présidentielle bakota mabele. Na mona batu na famille ya millionnaire bakota mabele. Landa. Nzoto nanga nzoto. Anzoto. Nakanisi ebele pamba te. Atako nazo simba Bible. Atako nazo teya milimu bato ezobika. Atako bato bazo sepela nanga na bandaku. Tongo moko na kozala te. Tongo moko na kokota na cercueil. Papa Chic. Nzoto makasi ekosaka biso. Omoni mutu soka ta nzoto makasi. Azomuna lokwa liwa pa na ezate. Meka ko bela. Eza na bato ebele bakota ba hôpitaux babela bakufa pona nini. Balalisi ebwe bazo traiter mazo comprendre tena ba mbetu musu ya baninga bato bazo lelente la kufi. Entela kei esalie émotion.
ememi epe na liwa ndenge tolamuki boye na tongo eza na ba accident o eza déjà prévu pour na batu nango eza na ba liwa o eza déjà prévu pour na batu nango batu bakokufa na nzela mai batu bakokufa na nzela mituka batu bakokufa na nzela ba accident batu bakokufa na nzela pongi soki nzamba permettre que tolala tolamuka eza ngolu tika na yembelo yembo nzoto nanga nzoto anzoto nzoto nanga nzoto anzoto lelo kei na lilita nzoto nzoto nalesa yo ndenge nini namelisa yo ndenge nini natanga makomi ndenge nini liwa papa shiki lobi babokilo bakoloba bokilo na biso akendaka te akei basemeki bakoloba semeki na biso akendaka te akei ndo monaka mutu akufi akei batu bazolelaka bolamu na ye batu bazolelaka mutu ne balobi mutu amayele sali nini ekei ça va kola pambola ba onyonso bosana ba souci to pe bosana ba matanga na ba famille na yebi na ba famille na yebite na présenter bino ba condoléances na ba famille chrétien oza ya kokufela na présenter bino ba condoléances ba o ba botami lelo na présenter bino pe ba joyeux anniversaire kolo apambola bino merci ça va émission ebandi pasteur lité ya kanda kama biso na losambo yambona tu na mituna parce que l'actualité eza ebele bandeko balandi bozaka ya rovanda kama biso na losambo Nzambe tata tokokate eteli na ngai eza eteli moko très compliqué na mona ngo peti na ba famille ya batu na mona ngo ndenge nini mutu mususu na kati ya famille elongi na ye ezalaka da na position ya koseka ata bakufeli yeso kazolela kolela ni ezosekisa na batu bazomituna yango yazolela to azoseka eza lokola ngai soki nazoteya bato le bayoka liloba nzambe bazoseka merci nzambe eza problème te bao bakoseka baseka bao pe bakoseka te etali bango ebandeli pe suka na komo na mokonzi Yesu amen amen lobi kosalaka mabe zeni papa to sambela yo sekisa bato papa hermo zongaka bato kusongaka mutu ko moto na nzambe oui papa to moni actualité l'autre fois to yambaki yo na dossier na biso ya papa mbiye watikaki biso olelaki ye olelaki vraiment makasi mais to moni bato ba ko sala visite premièrement non yo ke visiter pour nani to moni Denis Lesi to moni ba pasteur nyonso amine na mboko yo yo pe tu fais partie OK te poani merci ya moete na loba na pesa ba exemple très bien nini ekosala na kende OK to pe nini ekosala na kende te voilà to pe nini ekosala na talela nyonso na musika nalinga ko makasi merci nalinga ko makasi frère na ngai wa accompagner ka matia na ngai kitoko et puis oza mutu oyo zaka plus na guya liloba nzambe po soki liloba ezobima ozo sentir que mutu azo yamba parole nkola pambola yo merci l'homme de Dieu c'est le pasteur Lité Yakanda frappe na le frappe na retour et bale kauki bambisi minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka oko sale le côté trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église c'est bien moi pasteur Lité Yakanda nako beto batololengo na papolo na nyati yo nako isi yo okota to hôpital miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate kasi mokolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli
Papa Lutumba Sosolo yango souverain akoli. Papa Chic. Nzambe na bonzambe na ye. Tango akelaki mutu, pourquoi loba qui était créé l'homme à notre image? Akelaki biso na lolenge na ye pona nini po ayeba ki ete na lolenge na ye ekopesa biso mayele ya ko rattraper makambo ebele oyo ezozanga epai na banyama. Lion soki ba lion, landa ba exemple ningina loba. Zoko très bien. Ba lion tope ba léopard ba nyama ya makasi. Soki bango ba zui matanga ba kufeli. Okomona éléphant kendaka te. Okomona girafe akendaka te. Lika kukuta tata na nzela ko sani ya ko leka te. Po ba ko luka ba tika nanu matanga na bango ba kanga no lika ko basani ba lia ye. Na melaka na ngape ba whisky. Mais biloko musuna lobaka. Soko vandi okoloba te. Famille na ye tangisa ye bien. Penzambe oya pona ye ayeba tina. Na matanga ya banyama soko kena bazamba okokuta banyama baza ya ba forme nyonso ya ba sorte belé. Tozana ba nyoka, tozana ba makaku, tozana ba éléphant, tozana ba girafe, tozana ba lion, tozana ba léopard. Okokuta te soki ba yoki likaku akufi banyama nyonso ya zamba baya kosangana pona likaku. Impossible et pratiquement impossible salamaka te. Tant que komaka na moment ya ba anniversaire mutu ayebi ete na kati anniversaire eza kolia pe komela eza na calcul ba bouteille ayebi ke funa préparer 15 kaza masanga 15 kaza sucre pour batu na koyamba na yeba ndenge nini ya ko recevoir bango pour bayeba ke tango bayaki na fête nanga baliaki bamela kitoko lolenge moko na ba mariage ezalaka toujours proclamer na mabongisi ya lolenge wana. Moi ça na ba collègue na ye mobali pasa na ba collègue to pasa na famille na ye moi si pasa na famille na ye tango ba ko sangana faut ba se préparer ndenge nini ba ko salela libala batu ba ya ba lia ba mela pe ba kende kasi tango to komaka na sujet to pe na problème ya matanga beaucoup feli papa eza siko étape oyo équipaka ekolo te équipaka famille te oko remarquer ba famille nyonso ya bato ya mbongo ezalaka ka porte ya kokanga mbwa ya munene kuna na sima zokaka wu yo soko yoki bazu wana lobi kuna na lupango bakoma chien méchant moyo kota ezate na ba quartier ezalaki soki mama moko akufi okomona ba mama nyonso ya quartier bakoya kolala libanda ba papa nyonso ya quartier soki papa akufi bango pe bakoya bana quartier bakoya c'est-à-dire ni koloba ete na kati ya matanga bapesaka mutu invitation te pe tango tokomaka na sujet ya matanga ke muninga kufeli papa muninga kufeli mama eza moment oyo eyebaka siko ko rassembler batu nyonso mona bikolo ebele bazuya kotala bazolelisa mowei kasi papa mbiye apôtre oyo atiki biso papa nzamba pambola yo ezala na kati ya famille wana obota rankini ya makasi soko oke na minute oyo eza lokolo oke ko soigner terrain oke ko bongisa na famille wana po na kati ya matanga nani akoko lobake oviola mwana na biso to kanga yo bako kanga yo nanu te bako loba lokola ye matanga to tika matanga esa nini eleka to koko kangisa ba sujet mi balemba la moko te félicitations na monaki grand frère nangai pasteur Denis Lesi bien ba chemise de ya bulbul lokwa ya lula sapologie akenaki kuna landa papa landa na zuya na place moko ko sonner ma makasi
Félicitations ya Denis Lessi. Ata koloba pe mabe pona Moïse Mbiye. Mais zalaki moment ya kolobela mutu mabe teza moment ya matanga. Nzamba pambolo pona geste kitoko. Landa. Koba. Évêque papa na biso, papa Mukuna yepe ayaki na kati ya matanga. Aekolelisa mwana na bango to pe leki na biso ya pasteur akufeli papa na ye oyo aza mosali na Nzambe. Namoni pe oyo nzoto mike o nani papa. Nani Jolino soki Jolino nani Frère Joël. Comment on dit Joël Namoni pe yé pa ye avandi a sololi. Mais batumi bale nanu ba komi kunate. Na yebi te tangu toko kome kozala ndenge nini. Mavana ya na batu wana eloko na sepeli nango ata mukiete. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Tofu kamela Nzambe nuke batu wa mokili. Eloko na sepeli nango te. Bon partager message eloko na papa la nanga bienga na samuta libo mate. OK. Eloko na sepeli nango te tangu papa na biso mutomboye. Moïse Mbiye afukami. Ofukameli nini? Na dimension nini? Ofukameli etanke ki? Soki bakundi matanga na kolandela dossier wana. Fonga na yeba. Papa Mukuna ye ofukamite. Ya denia ye ofukamite. E komi na papa Mutombo, papa Moïse Mbiye ofukami pona nini? Posa papa. Te. Lukuta. Camarade papa Bangout. Associé à papa apôtre Mbiye. Faut y moka pianga réponse on yoko pianga ite. OK. Kitsa mutema. On le baki toza en direct hein. Bandeko balandi, je signale que tout en direct mutu nyonso alingi akota en contact na lite yakana. Ko benga mingi pe bolobi papa. To lingi c'est la biso direct moko to solo ngene na pasteur lite yakanda. Bon, na bof benga ni na pesa numéro. Plus 243 97 666 66 04 numéro pe yango neza na C. Bobenga biso boleka en direct bo sona pasteur lite yakanda. Oh papa Chic tolinga to sona mosai na Nzambe yeyo na plateau. Entre temps mosai na Nzambe continue na mamondo loba. Landa papa Chic na loba. Joanta muka. Batumi bale na nuto komi kuna te na matanga ezangai na Roger Baka. Est-ce que ya Roger okokene matanga tokokene te mokonzi ya rankine ya Roger yona ngai bakolo rankine est-ce que tokokene matanga ya apôtre ou bien tokokene te Moïse Mbiye avandi azozela biso pona minute oyo musicien na biso Moïse Mbiye aza na problème ite na mutu alobi mutu nyonso akoya matanga eza matanga famille chrétienne eza matanga païen te eloko ezosepelisa ngai papa apôtre te ya batu nyonso apôtre te ya bapede papa s'il vous plaît apôtre papa zela na lobaka mo eza ke capital apôtre te ya bapede osana bapel te zela azela Azela papa Azela papa ils émission na ngati émission na hôtel s'il vous plaît c'est moi qui dirige on a kata makambo na loba pona bapel ndeko na ngai loba atozo diriger ngo loba kasi bango pe bata bapel bazela loba pardon na olenga appel mutu mo te place wana merci beaucoup bandeko balandi na pesa numéro yango na bo insister ko benga to ko yamba quand même apôtre Mbiye ateya ba PD ateya ba lesbien ateya ba fazer ateya ba kuluna ateya ba soda ateya ba magistrat ateya ba politicien ateya ba to modèle nyonso c'est-à-dire biso ba to ba catégorie nyonso photo zala na matanga wana ta bo moni voyo aye bo mona ngo mabete eza musalo papa salaki ya ko évangéliser ya ko teya par-ci par là
lelo tozomona ki mukolo na ye poa koli mais tango azalaki jeune na âge à 25 à 30 ans na ministère na ye abane kokende kosala évangélisation na mokili mobimba pe na bakartier to pe na bacommune nyonso lelo po tomona cité Bethel ezala o ezali papa wana asalaki musala munene yamba siko appelle. Allô? Bonjour maman Nangai. Le maman makasi, obengi biso la mboka nini pe olobi nini? Nabengi bino na RDC kaka, nazolanda vraiment émission na bino. Nazalaki vraiment intéressé za maman Anna Ekofo. Oui. Depuis la commune de Lingwala. Alors, na sepeli vraiment na ndenge papa na biso na lukaki makasi, papa na biso lité ya kanda. Très bien. Nazalaki vraiment na problème mo boye na ngi na partage ngo yango moniki na tangi na kombo na ngai. Est-ce que na kozwa papa parce que na olanda Azo ka très bien, oza on dirait maman na ngai, azo yo kayo. Yo lo ba problème na azo ka très bien. Azo landa yo. Merci maman kola pambola yo pour na confiance na zo landa yo. OK. Papa. Naza na problème moko ça fait 15 ans depuis na bala kobote kala ngai. Alors, naumeli penza nazora zeni super, nazora vraiment zeni si lelo na mariage nanga et comme le kola sujet moko ya moi licho na babel famille nanga et naza vraiment na problème tant ou lobi nanga na kenda komona pe pasteur nanga moko pour expliquer comment ça se passe dans le pays à Bokabiso awa. Alors lui mtalandela nga vraiment na pas prière na makamedele mais jusque là résultat moko ya malamu na suis karaté ça fait 15 ans oyo ngai naza na foyer nanga naza ndaka libala nanga naza pina kimia te parce que naza na zozoazeni. OK maman nangai. Nabandi l'homme de Dieu yoki message à maman. Merci maman, ma sœur Nkola pambola yo. Amen papa. Naza mutu wa mokili, naza na nzoto na mai na makila na kokate. Kasi na lisunya molimo santu par rapport ya sujet oyo bengi Nkolo atini nga na sunga yo. Eloko ezo condamner mabota na yo ma sœur, ezali le passé na yo. Na lingo réfléchir makasi pona le passé na yo. Les passés des eaux condamnés au makasi. Na lingyo sala boye. Omoni les passés na yo. Et sengeli olobango na présent pokolo akangola yo. Tangu nano balate, tangu nano balakite la nanga bien na bokebi. O se permetaka kobima na ba serviteur de Dieu o babane ko kosa yo na bambongo na bango. Yo pe onimaki o sacrifier vie na yo po na bango. Na yebite soki na kosi ma sœur. Omoni niveau. Landa mase a ndeko nanga mwasi. Obengi kasubi lobela bo epo na nini? Luka chaîne moko ya télévision ya munene o etala makasi. Kende kotanga kombo ya pasteur na yo oyo bobimaka na ye ayeba ni pe azawa na mboka oyo kende kotanga kombo na télévision po nzamba kangola yo po tango banaye kobima na ye atikela yo ba semence ya mabe nde yango e provoka kobota na yo sala ninge Sandra Lina uti ko sala ninga uti ko dévoiler ba secret yo pe dévoiler kata téléphone ma sœur. Luka chaîne moko ya télévision ba chaîne ezebele ata o ngape nazo luka benga papa journaliste na suka ko yamba yo kata téléphone. Merci papa. Nalinga ba blague wana te. Papa, siko na bien. Omoni niveau? Te omoni niveau? Te omoni niveau? Ko blaga na ngai te ngana ko bwa kelo maladi nde to fandi. Oh, na bwa kelo maladi nde ko na ngai. Papa, ojo pesa lisakolika siko bwa kelo maladi nde ni. Te sozo changa duto ko mona niveau na ngai. Ta, tika mba jona go, tika blague. Papa, TV o eza ya ngai te.
Ngana za lokola ba boyoka ina benga yo papa. O mundu bo se boyoka ina. Ngato yoka ina ye. Numéro ya ngai. Ah, ndeko na ngato tika ba black ko papa na okate émission yango hein. Na linga ba ma sekite na makambo ya Nzambe. Oh, au planifiant kitoko. Ah. Bosaino eza numéro na ngai te, eza ne papa. Te. Na biboye. Te boyokani. Nzambe a utilisé Jonas, bato bazo tia Jonas bit. Pona nini ba monaki Jonas Ozolanda. Yo la Jonas te. Te landa te. Te kuna na ken masola Jonas kutu tangu Nzambe azobenga Jonas. Jonas azo tia tembe. Azoboya kosela Nzambe. Nenge biso to tia tembe. Ozolanda. Papa okozwanga na barasi nyonso na sena moi oyo. Yebisa batu bozala libre. Bobenga loba o eza posa na yo. Soki eza message oyo pesi biso to koka ko salela. To saleli. Soki to koka te, to ko sa to ko fonctionner na tirité. To so appelle Mususu. To appelle deuxième appel na biso. Allô? Bonjour ndeko bengi biso na mboka nini? Papa, bonjour. Bonjour. Ezanga Natasha na bengi na komina Lemba papa. Sambela pona ngai na kofisi âge 38 ans si lelo ata mobali te. Oye pona ngai yango na bengi yo. Mboko eza ba problème hein papa. Ba olobi nini? Ah zela répondre yo. Oui, maman ozo solana mosali na Nzambe. Oui papa. Kola mona yo ndengo uti ko benga eza mabete. Ozolanda ma sœur. Nazolanda papa. Oyebi tango zalaka na 20 ans ti okoma na 25 ans mibali baya wana Nzambe mutu azoyebisanga na yebisa yo. Lananga bien ma sœur. Nazolanda papa. Mibali baya ya bampiaka ya bambongo baya babala yoyo lobo za mwasi kitoko fosa la pembe na yo. Obanaye ko loba bongo te? Awanda loba bongo papa na zapeka pembe ndongolo. Te eso tuli ma sœur. Soko bali lobanga pasteur lité ya kandate. Yo lingi mutu akobala ya yo kelengi te, elengi nyoto se ke libanda. Akata téléphone. Impoli. Oh, papa. But voilà la bisote. Hein? Ba ventira papa mbana. Kata ekuna. Ozola na papa. Ba fi balingi ba ventira makasi na mboko yo. Papa, mutabengo samela eh. Ozoyo ka papa. Nazola na yo. Sikona lobela pak na bana osiko loba makama fi oyo. Papa, le batali le baola na yo te papa. Mutabenga fait crédit na ye. Ma sœur, esili pona yo. Esili mobali bazwaka na 20 ans 22 ans. Na 35 ans c'est trop tard. Et kosimba te biloko wana. Lo yenyenga na linga kangote. Tozana matanga ya papa. Nazo linga te. Continue na moment ya matanga mutu alobisanga mabe. OK. Parlant na nina loba. Liwa ya papa na biso mbiye. Ezala enseignement mobimba. Pona biso. Numéro yango s'il vous plaît. Bobenga biso la numéro ezwana. Il y a nani pour ne pas faire de publicité. Toujours deuxième troisième appel. Ouais. Allô Allô? papa. Oui, allô, bonjour. Bonjour, ezanga c'est Wendy. Ah. Depuis commune à Kinshasa. On a moni ba Kongo ba tombogi hein depuis Kinshasa. Oui. Olobini maman, passez à toi kayo. Yo maté tellement édition tant na tala ngo esimi va monter ma papa ne zabo papa langa 3 ans. 3 ans malade à prostate depuis to ya kin solution exacte to tambo na hôpital to tambo na église solution exacte. To dépenser ba mbongo ba pasteur le kuta ba lie biso mbongo solution exacte balaka biso guérison exacte to na tel maté nous na za édifié. Je crois que solution kozwa papa na yo. Papa s'il te plaît aider biso. Maman, calme-toi, c'est calmé, s'il vous plaît. Le pasteur Zo Kayo, pasteur Olite Akanda, Yoki Maman Nazole là. C'est un qui passe ma casse dans mon thème. Olobinini. Concordez, s'il vous plaît. Oui, papa. Ma sœur. Danda. Olobi papa sali combien na maladie à prostate? 3 ans malade
Landa Kasina Loba. Yondo zo lela po yozo comprendre te. Soke zalaki o comprendre ma réalité o ko lela te. Maladie ya prostate la nanga bien ma sœur. Olobe komo nani? Wendy. Landa bien na loba pona papa na yo. Yo za mwana mukie tangu tata nazo sala ba ventire ya ko bimana basi ebele. Abimana basi ya pembe mabe. Abimana oya mwindu mabe. Maladie ya prostate eza maladie oyo ya batu ya mbongo. Et puis eza maladie ya bato basali mobulu ya basi mingi ekobo. Siku eloko na koyebiso eza boye botika ba dépense. Bosomba cercueil. Tata na yo semaine ezo sila ta zo kota mabele. Na yebisi yo, na yebisi yo. Ah, non par rapport à quoi? Papa. Ah, kata ye papa. Papa. Mino batu bobonde la bandi. Oloba nanga nini? O longena babone te papa. Babone par rapport à quoi? Nabi toi ça ba vantir si ko to ça maman nzambe. Pour nous comprendre sur de ba vantir, comment ba blague to ba nini maman nzambe. Te ngasko na bando bonde la tata na ye. Non papa s'il vous plaît. Te na bando bonde la papa wana. Ba responsable wana na éviter que prostate ya malade banane. Ah papa, ouais chaîne chrétien. Kasi ya chaîne chrétien makam to ça n'était pas païen. Non, je suis pas d'accord avec toi papa. Ya manga na be bana na yo bat ba yo benga biso non au siga na plateau. Muta benga za na problème papa. Siko nakosa bango. Yo lingi nakosa na lia bango mbongo. Ninga ba mibi bazo sana ba télévision. Mais ça le lingo ko répondre bana. Te papa faut avoir réponse ningo ya zo lela zo ba te que tata na sali buso ba makasi na mboko yo. Bon pour ça tu es na impudicité. Oui, Kindumba. Comment expliquer un pasteur pas abeli prostate? Kindumba na ye. Ah papa, prostate ya malade hier na ngo papa. Ah papa, yo mto la sanga et l'obelinde na yo eza bien te. Ah mais quand peut arranger s'il vous plaît. Non attends ya orange en côté. Bon, continue. Parlant na nina loba boye et enseigner biso ba chrétien et belé par rapport à la vie chrétienne ndenge lelo papa akufi. Nzambe sungangai na papa Roger Baka to ningi to kene matanga. To loba mabe trop. To yebite ndenge oyebi mo loba mabe. Papa sutungai. Est-ce que bago yamba ngai? Bande ko ba benga numéro yango yo. Lelo na magi nani papa s'il vous plaît, bat ba benga to respecter bat ba benga. Oui. Nana respect na ba. Nazo appel msusu. Allô? Allô, bonjour. Bonjour papa nangai. Naza en direct ya Chebiso. Oui, oza en direct. Nako loba na pasteur Lité Akanda. Azo kayo. Bon pasteur nga kombo nanga mwene namu. Oko kanga kombo wana? Mwene namu. Naza na tante ya okanga kombo wana. Ah papa. Bon. Te poko kangisa mutu kombo na makasi. Oui papa nazolanda yo. Nazali kama moko wa okundu bobo pikiliki kwa nzoto oko tele mate. Esali mikolo ebede yoza mobile lokola ngai na banza oko kama kamna koloba. Azo très bien. Uzali kosa bitando yoza musai na nzambe ngelo yokanga malamu. Obengi biso wapi papa? Na bengio na nzela ya bandu naza okeni chikapu. Wana mutu kango ekufeli koteli. Nazana nzela papa. Nazana makambo ebele. Merci. Nakoko loba? Loba po naza kutala awa naza kutala telefone na ngai. OK. Zamba pambula yo. Ndengo bengi o considérer mosali na Nzambe. Nzambe nenga kela mobali jamais akokozwa problème dans les pamba bo dans les neya eloko ya mobali e bana lisuko telemate limbisanga pona terme ba pona yambaka pe baka oyo. Mais naza na question moko na kotuna yo. Otuna nga question? Oui. Soki kuzala malamu na yanola po zali bosabitana. Merci beaucoup. Pourquoi na vie na yo obane ko sepela ko bimana ba famille mariée basio babali na mbongo yo zo bimana bango ezala ki di ya quoi?
ya liboso naza boka ya mibale bango baza kulubake ba mibale na bango banda kusepelisa bango te nga nazalaki na mwa makuki epui nazalaki elenge nzoto eza kosala ça va esili ndenge etikali wana etikali ka mwana popi ekosalaka lisusu te papa omoni ndenge mwana popi azalaka alobaka te esalaka te etelemaka te otikali na position wana ya mwana popi soki etelemi lobanga mosala nzambe te wana nayebisi yo wana nayebisi yo etelema totala etelema totala wana bavantira papa mbana ya ninga salisa ngai po aza avocat lokolo oza avocat fo basi ya batu bakoma ya yo esili papa role ezala ntina niveau poine nayebisi yo soki ntina bapele yango eza nini yo moto provoke yango non papa s'il vous plaît en tout cas papa nayeba te osala bavantire to osala manzamba solo c'est pas sérieux s'il vous plaît oyo nga na osala c'est sérieux soki ozozwa ngo bablage nga na blagaka te papa natiki ndako te mpo na ya ana ya koblage soki likambo ezali to évolue tokende makambo mosusu papa na ngai voilà tobeta actualité ya patient na biso Marcelo oyo alobi eza actualité alobi bato nyonso bakenda poto na nzela ya mokanda ya lokuta bazonga mboka na bango po nzambe nde alobi yo koloba nini na message wana tozwa appel suka ya moto kota na allô Allô. Oui. Allô. Allô, bonjour maman Langai. Bonjour papa Langai. Naza en direct. Oui, aux en direct. D'accord. En tout cas papa Bokolungi Sangai naza na besoin na solola na papa na biso lite ya kanda. Azoyo kayo. Na pesa kombo ezate parce que makamna ina lobeza très délicat. Alors tant nazalaki na âge ya 11 ans oncle nanga moko abizaki nanga et je t'ai menacé par rapport à ndenge comment je peux dire ça à violaki nga maintenant nanga qui ne connaît abizaki yo quoi abiser c'est-à-dire quoi abiser confiance to likamuni abimaki nanga ito nazana âge ya 11 ans lokola mwasi na mobile lokola mwasi na mobile ça va évoluer alors et kosala kenabina keno koyebisa mama noko na ngai amenansaki ngai alobi na ngai soki na ke koyebisa mama na biso akoboma mama na biso alors nakomaki na bobangi na minute oyo papa na ngai te akanda nakomi na 25 ans d'âge eza kaka soki mobali aya promettre nga akozonga lisusu te soki mobali aye na ndenge sérieux ekoleka kaka mamsusu tokomi na makambo tosala mobali akei alors nazo comprendre lisusu te eza mpona ndenge nakushaki na oncle na ngai yango wana te lelo oncle na nga aza en vie nabengi nakomi na bumbu oncle na nga aza en vie mais moyen naloba secret wana epai ya mama na nga eza te parce que aloba ye na ngai ke akoboma mama na ngai yango vraiment makambo eza ebele nayebi te soki okoki kopermettre ngai soki émission esili après émission. Ça va ma sœur. Eza likambo eza pasi makasi mais nga pe na ngina sunga yo po ezala malamu po na vie na yo. Noko ayebisi yo soko yebisi mama no akoboma mama na yo. Nenge nzamba azotalisa ngai oza mwasi kitoko bongo te. Ça va? Est-ce que na lingi na tuna yo soki yo kokoka te nga na koyede yo? Ozoyoka ma sœur? Nazoyoka très bien papa. Sikoyo eloko noko na yo wana alingi asala yo soko yebisi mama na yo akoboma ye aboma mama na yo po na gagner nini? Est-ce que ma sœur okoko yeba place ba faux soda bazalaka te? Na mekaki koloba ke nazokende koyebisa bandeko ne mosusu po tozana eka lupango moko na ndako ya baparent ya bamama na biso benganga soki mission esili toluka bafaux soda tobomisa ye kata bomisa lai tobomisa noko wana kata nanu maser Vous avez un problème à bouiller. Te noko wana photo boma ye. Nzambe.
nayebisu aobenga nga na suka émission masera aobenga ngai noko wana to boma ye eza likambo lo sambote oye lokwa ninga boma batu ye pe photo boma ye eza no viol na leta ba okanga ye papa soto bito ba na procès noko wana osala boloko na osunga mwa so makasi wana nayebisu yo Toujours likambo ya papa la biso Marcelo batu nyonso bakenda poto na parce que tu es à l'époque ezaki ndeni passeport moko 20 personnes bakokende na poto bazui pas même photo batie elongi on a l'époque on a biométrique dans les comités ezaki photo ba grapher likolo balongoli photo moto batie photo mususu wana mundele na timbeli jeté plus de 50 personnes bakenda na passeport moko siko parce que Marcelo lobi mutu nyonso o yazo reconnaître que akenda poto na nzela wana sa nini akanga bisaka azonga na mboka po nzambe ao sepelati tous appellent suka et mboya nola. Allô? Oui, bonjour papa. Bonjour. Voilà papa Chek. Oui, ezangame. Papa Chek, na benga partage jobo. Oh, très bien. Wana bana jobu. Bana jobu. Na utego zala kuna. Trésor muchi. Papa tango ya na jobu kuna solo na ina papa ici akana ngalo papa biso wana jobu to tangi na ba classe to sisi papa bana na sisi musale zomona na ti. Est-ce que papa ko sela ngata prière yaluka moya ko zokusa ko musala bini zomona na ti papa. Azo kayo? Osilisi? Bana pena classe na papa musala bini za ti. Ça déjà ils ont na luki na tous les forces zomona na ti. OK. Pourquoi y a nous la mutuna papa? Kokata te. Bon, mon frère. Yaka awa to ya kobundela awa na mboka pona tolonga makama misala. Wana makambo zolo beza mboka batu. Eza mboka bapaya nazana likambo na ko loba te kuna yo longwa yo tengeli ba classe awa. OK na Afrique du Sud. Pono zo la musala kuna eza na sensité. Yaka awa to kemba na yo awa. To bundela bitumba awa poto longa makama misala. Ça c'est ça ba aventure ngo salisa ngai. Kota kopine ba ninga ba okota kuna. Et puis on a jobu rango sa côté ni. Akati. Ngana wona passé brutal boy te papa. Te papa bilo musu foko yeba ninga go sunga batu. Batu bato yeba ninga go misunga te. Yo monte na sungi bango pepele. Le tambongo ezobima papa zolia binoka mbongo te. Somba cercueil papa zo kende kala te. Olobili likambo ya mokanda ya passé Marcelo. Omoni ngai papa Chik na mboka oyo. Mokolo boko comprendre que bozana héros vivant. Nde ekozala bien. Lokola nanu bo comprendre te que ngana za héros vivant. Et loko zo pesa bino pasi yango wana. Et puis na Congo ekozala mbala liboso mosali ya nzamba kufa ba décorer héros ezangai. OK. Kanga date ya lelo. Comment ngwata na ba agenda na yo ke date ya lelo? Tata wa lobi mukolo ko kufa ba ko dessiner ye héros. Na pesi nanu papa Marcelo mbote bisika bizwa miye. Na lingake mingi. OK. Asape musaleme. Asape musala nzambe kitoko. Mais kotala pasteur Marcelo ne longi. Biso mi balé soki to telemi ya lekinga na kitoko. OK. Ngana za mabe makasi. Sikomoni mabe o nazanango yango pe pusaka ngana loba makamwa mabe na télévision. Landa bie biloko na nina loba. Nazoka. Oko remarquer bato bazwa ba mbongo na bango bazana mbongo. Baboya kovana na Congo po bamoni Congo eza désordre. Poussière epai, solo epai, bafulu epai, ngungi mpese, azo kote loti na ndako ko swana ba makelele, ba Congolais belé na ba moyen na bango ba kokate ba kena kovana libanda. Ezape na ba Congolais ebele ba kena kovanda libanda na sentiment ya kovanda te. Na loyenga kovanda te. Omoni eloko oyo papa Marcelo alobi eza eloko oyo moko kati na biso
azoluka ase recorger ne loko ya bimisaka esimbaka lisusu te nayebisaki basala nzambe so okomi kote ya bien okomi na succès batela munoko na yo awa na mboka na biso tolobaka nini munoko ebetisa matako fimbo Bible lobi ete munoko oyo elobaka mingi yango esumukaka totanga makomi. Okay. Position bien ça côté ni. Pour na moni ba neuf e baluki na bas. C'est là. Wala mukana nini? Ozana Mathieu, tangela nga Mathieu. Ah. Tala na Mathieu na téléphone na yo. Tala tokene. Mais ozala mukanda. Oui, na lingi to tanga nga na yo ensemble. OK. Toke. Ozana Mathieu wana? Ngaza nga ya téléphone. Bimisa Mathieu. Mathieu nini? Matthieu chapitre 7, na lingi tokene sko na ba preuve Papa Bible on pesa te awa. Exact. Tika papa. Bino ba Bible ba téléphone za na confesse mino te mélanger na mitagala. Bimsa na moni photo moko wana ya tolo polele ya fille moko wana kitoko. Landa papa. Pourquoi na kotanga te ndeko na ngai? Na kotanga. Bible on ngamo mtu na banda eza nini eza lango kaka échantillon. Omoni biloko museza ningi. Omonde ba musicien ba yiba na banzembo. Na ko pesa vexer moko abi collègue na ngai yibi. Eloko na za ko éviter yango wana. Na boya yiba. Landa. Yamax hello. Mobile ya pembe. Tata pambola yo. Oye lisusu na télévision. Pourquoi ba salanze ba komi ba bombarder? Soka fani muke aye a bombarder. Dernièrement outi ko bombarder catholique salle d'attente pour aller na lufelo. Aye lisusu alobi boye. Landa bien. Likambo soki to lobi to traiter ngweza mulai makasi. Mutu nyonso oya kenda poto na ndenga lukuta. Na mukanda lukuta. Abwaka ngunda na lukuta. Azonga na mboka. Ah, papa, bolimisa ngai pona question. Est-ce que manière ezali? Manière de parler, est-ce que ezali? Mutu ake poto. Ake ye moko na nenga lukuta mobali. Akuta ina mwasi na nenga lukuta. Baba ni pe ko bota bana na nenga lukuta. Bana bakomi ba français na nenga ya lukuta. Basomba zuba mbongo batindi awa batongi pe mapangu na nenga ya lukuta. Tala devoir. To bana no ko boma na bana poto boteki bango na nenga ya lukuta. Na boma na nu mwasi po na balaki na nenga ya lukuta. Na bana siko ko buka ba flat hotel. Major Bisadidi yoyoki Bisadidi yoyoki. Papi Bouzi, papa français boyoki. Bana poto boyoki. Papa tele biloko oyoko détruire. Na kombo kaka oya lobby oya kena na lukuta sanini azonga. To silisi wana te église na komo nango nini? Compassion. Mutu akonsa yote mondimi nyonso ya la compassion. Oya zali bana mboka kena na nenga lukuta. Oui. Na ebiso makambo solo. Sikoyo tozo banana nukoboma église wana la compassion po batu batonga ngo na ndenge ya lokuta. Miyibi ne batu batonga yango. Mais il y a le bigama comme le roi papa la biso Roger baka papa. Ah, et ko salirie. Papa ko sala man sécurité. Ozui chance ya ko ton église a bien. Ozui chance ya ko koma na mbongo. Ezana ba famille bazo souffrir. Yako lia pasi, yako mela pasi, yo yeko bimisa liloba na facilité. Papa na ndimite mutako to sa liloba na po. À vrai dire, e bimi na ngope pa mosala nzambe te. Soki yo zo nga bimi pa mosala nzambe, wana lukuta na yo. Nga na yebi e bimi na ngoka kapaya, na zo ngoka soi disant bo ketu ne mutalobi yango. Papa. Ngai soki na za contact, yebi combien de familles za contact na maloba wana? Et puis na minute yo
Photo banda sikoyo ko sokola sikoyo. Même n'importe église la compassion en France. Moko na moko afa banda ko kota, faut banda ko tourner question. Mon frère, ayo église. Mukano yela, eze lukuta, to eze ya solo. Allez, baluka simanza sani zonga. Tono ba makamu na sentiment papa biso na mboko toza bato ya mayele. Nzambe mutu alobi moto na nzambe. Nzambe mutu alobi te. Yozo boya pasteur Marcelo. Landa. Pasteur Marcelo na banda ko boya ye depuis kala. Nzambe na ngai. Tuna tabandimi na ye na banda ko boya papa na bino depuis kala. Pona ni. Na mboko eza na basala nzambe mibale ba pesa nga kana na ndimaka bango lisusu te. Eza pasteur Marcelo na Roger Baka. Papa na ko sa yo te bi ba kodi onga na zoka na poto. Yo ke no pekisa bata poto ba ya awa. Yoka papa chic. Ne na zabo na âge à 35 ans. Même na ba konja mboka na zo ebisa bango. Nanu na tikala ko zo musala te. Place moko boye bazo futa ngata $200. Non na zo ngote. Mais mutu asa libana mboka apesa kangango na facilité ke nozwa. C'est ka zo sala yango zo permettre ya zwa. Totika bisalela, totika bilobela. Toza ba serviteur de Dieu to contrôler ba mbanga na biso na ba langage na biso to komisa na télévision. Sentiment comme trop na makambo ya télévision. Boni boyeko. Oya zana tembe aya ko contredire ngai. Aya ko contredire ngai na makambo na zoloba soki na kosi. Papa, mutu akozonga to. Tokozonga to. Et si tu kenda tokozonga to. Papa tangu bozolo ba makambo kozonga na mboko yo. Est-ce que bozo calculer to bozo calculer te? Oh, tela pasi, tela nzala, tela biloko nenge mati, tela bangungi, tela salité, tela fulu. Et nous sommes malaria 3 plus 4 plus 5 plus. Est-ce que bozo calculer te? Oh, papa na ngai. Ozo tambola na jeep ya malili. Ozo kota na ba bureau ya malili yango ezo kosa yo. Que non visiter papa. Et ça na bato bazo fana na livulu na mutukuti na 20. Hôtel bato bazo na kimbanteke cimetière. Hôtel vio bazo mener bilobela no solo bogolo bangote. Ke ba porter plainte hein. Au fond na pasteur Marcelo Misu. Ngai. Papa, yo question pasteur Marcelo a porter nga plainte. Moi na maela sala ka ndenge nini? Papa, yo lekinga na mbongo. O kansanga po gagner nini? Papa Marcelo limbisa na saka mwana na yo. Elo kama lamu yango hein? Mot de la fin pour l'émission lelo. Na sepeli makasi. Tata pambola ba balandi biso. Amen. Nazozonga Afrique du Sud. Na yebisaki yo. Olobaki yango beta société. Nazozonga Afrique du Sud. Wana siko wab na Jobour que to na ket. Nakozonga na Afrique du Sud nyonso. Tambola nyonso. Po tangu bayambaki nga na Afrique du Sud, bayambaki nga bien te. Bayambaki nga bien te, bayebaki te. O tozo yamba aza nani. Tangu na bimi na kati ya Afrique du Sud, nde baye ko comprendre que mwana na nzambe nde alekaki awa. Photo yamba ye. Siko na pesa embote po azo préparer ayambanga spécial na kata Jobour. Trésor Mouchi. Trésor Mouchi. Mouchi ya ba trésor. Papa social. Nazo ya lisusu pour la deuxième tour. Wana eza recommandation ya Trésor Mouchi. Yemu kwa ebisinga liteya. Zonga lisusu. Potango yaki. Toyebaki te koza mwana ya nzambe. Tango leki toyeko comprendre mwana nzambe auti kozalawa. Nazo ya Trésor Mouchi. Tata pambola yo. Merci. Wana ezalaki pona Trésor Mouchi. Ezalaki spécial. Na bo sanité. Didier Chombo, Petit Jésus. Na kati ya Jobour, Didier Chombo tata pambola yo. Didier Chombo alobilité ayaka toko yamba yo. Na bo sanité, Yannick Kiniya. Acteur à film Romox, Yannick Kiniya. Kulutu Zino Safela. Bongisa déjà Thérèse Zino Safela, double nationalité. Zino Safela, double nationalité. Bongisa déjà Makamunyon Sunazo. Ya Prince Sasa, le sénateur en vie.
Tata Pambola yo Prince Sasa Kulutu, merci. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Molonga ni Mama Charity Moleka. Ah, Mohamed Moleka, Mama Charity Moleka. Nazouya lisusu kotala bino. Mohamed Moleka ebisinga lobi ozoganga komo na ngaki toko na cheli yo salaire. Et là Na minute oyo na komi na nga mwana musala ya Mohamed Moleka. Na mwasi na ye Mama Charity Moleka. Okay. Zamba pa mola bino po na salaire bo cheli ngai. Merci. Na bo sanité baza tellement ébélé. MK Force na Dirban. Tata Pambola yo, wana eza pena sécurité, soko lingi ba sécuriser yo, agence à sécurité, MK Fox Tata Pambola yo. Trésor Massa, loboko à Dirban. Tata Pambola yo, Trésor Massa. Otis Massa, papa social. Nzamba Pambola yo. Didier Kabishi, mutu wa dollar. Spedi Makoso. Spedi Makoso, na kati ya Dirban, Spedi Makoso. Tata Pambola yo, Spedi Makoso. Na bo sanité, MC Leader. Ah, MC Leader, Tata Pambola yo. Tata Pambola yo, MC Leader. Te, basé Ibele. Na kene mwa mukene États-Unis. Héritier Mpaka, 7500 gigas. PC loko zwe loko. Na bo sanité. Papi Bunzi, papa français. Maison qui tamis. Maison ezo protéger nga makasi, Na mona batu bakota ba maison, mais ngai banana kota maison qui tamis. Tata Pambola yo. Boyebi ko simba mwana na moto. Maison qui tamis. Maître Patrick Mpiana, Tata Pambola yo. Abeda Chou, erango naza en vie. Kozela tena kufa, oya ko somba cercueil. Oya na mbeto opito, talanga nzoto makasi, mbongo balia konta nzoto za makasi. Papa ono chelaki pakia mbongo, ata poto mo ekoti na munoko na ete. Mbongo nyonso eke na ngona libulu. Abeda erango yo, nga nzoto za makasi, na posa na lia tangu nzoto za makasi. Bozela tena lana na mbeto hôpital. Papa, walesa, nga ye yo mwana na yo. Mutu nyonso alinga pesa nga nzoto tangu za makasi. Soko ye na nzoto elembi, toko yokana te. Wana na koloba baluka na mbongo na yo zonga. Merci. Mais famille koluka ezwaka po na bassoin na ngai. Landa Papa Chic, numéro eza plus 243 89 78 37 29. Na robandela na Cape Town. Bana Cape Town bozala mobiliser pasteur Lité ya Kanda Zoya Eridi Boyoko. Tata Pambola yo musicien na biso na kati ya Djobour, Tata Pambola biso. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, c'est un plaisir. Il y a quoi été Boza Ebele, Bolande Biso. Vraiment, Michel Lelo, il y a vraiment qui doit répondre à Biso. La Mandi Boyoki, Bolandi et Baneliti Souka. Avis de recherche, ils allaient au Luka. Papa Lucien toujours, à Tirakiba, na niveau à Kinshasa, comme Papa Lucien Goyi, Wazagi pilote. Kasi moi si na molonga na niveau ya Canada, azana bosenga ya bana ya mobile na Papa Lucien Goyi oyo akufaki na crash avion depuis 2007. Na yango moi si na niveau ya Issa akuluka bana na nyonso oyo batika na RDC azana bosenga na bango na Lombangu na niveau ya États-Unis. Bobenga biso na Lombangu comme ça na otia bino en contact na bandi tango na koloba ko illustrer ba photo ya Papa Lucien et puis maman molonga inaye comme na maman Justine Marara ndé akuluka bana ya Papa Lucien Ngoyi. Voilà, mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Je profite pour dire un grand merci à Chantal Moukadi pour la prise de vue. Merci beaucoup à Denis Mosolo du côté réalisation. Merci à Eli. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi. Merci à notre sponsor, lui qui sponsorise cette émission. Mbongo Orphelé, Marmonios Orphelé. Donc, Jésus-Christ Nazareth, la calculatrice de la presse. Donc, Nadège Kimana. Kimana ya Banadej. Tata Pambola yo mwasi kitoko Nadej Kimana. Fort Mikolo donc voilà donc Nadej Kimana babi asali staff amune na fiki donc voilà besoin komela kolia poisson ya mutu na lula kwiti. Nadej. Lelo. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome,
vision floue, motupasi intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.